Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Téléspectateurs, bonjour partout qui nous suit dans le monde, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, on est ensemble, il n'y a pas de souci. 2020, Oyobayebi, 2020, Oakoti, Bodon Zambaba Telabino, 2020, tout côté ensemble, Nabino, Naba Obazolela, Oba Naba Sentiment, dans 2021, 2021, émission sur le bien, Izanabino, journée à l'élo, Kakaneng Zalaraneb, Sarabino, émission Zalara Moko, on a vu le point à Kinshasa, il y a Congo, Brazzaville, émission Zala, Oeta la Marayaka, Moyaka, solo la bien. Donc, sur la bien, émission Nabino Oyo et Yambelano artiste comédien musicien homme d'affaires na femme d'affaires. Première émission il y a 2020 na yambi artiste comédien parce que bangonde na minute mutubana et problème ko li bango il y a artiste Chico Pululu ndé na minute actualité to côté la 2020 Ozana plateau dans un journal lelo aza artiste munene assez déguisé neti papa mais lelo bomo na ina ba ben na ina aza jeune tonton azana plateau et sur la bien dimanche lelo yenani Jacques Yanga Fier dans des lettres J écoutani na première année 2020 donc et sabino zuate ils a makambo ya système au PC loko aux yeux loko artiste Yanga Fier Jacques bonjour. Bonjour Yanga Ndeko, bonjour Yangai Ndoi, bonjour 11-13. Bonjour 11-13, on les a flash qualité 11-13 bozongo pena na intégralité mobimba na réseaux sociaux bozongo 11-13. Artiste 2019 et tu go le carton à 2020 vous a invité à l'bosso une émission sur la bien à 2020 oyo 2019 otaki artiste papa Yanga Fier ou évolue nengeni yambona lobanano na pesi bambote na batunyo so bazolanda biso partout dans le monde entier. Yabino yo papa Yanga Fier lelo azana miko ya solola bien donc na yependa pona ko solola bien olobina ngai 2019 ce qui elekela kinga ndenge nini ouais je rends toujours grâce à Dieu parce que yinda za la maître et temps paix à circonstances nzambe penda sala kinga i faveur ata nazwa to na touché 100% na oyo mutwaka na carrière na ye nzamba sakinga grâce 2019 ezalaki lokola année moko ya malamu pona ngai nyonso pona ngai ezalaki vraiment positif nyonso pona ezalaki positif ona papa Yanga Fier Jacques azana plateau et sur la bio dimanche lelo artiste émission sur la bio ezaki na besoin et yambayo première émission 2020 parce que au sali ba succès trop mais bato balbi succès sili na habité ezaki contrat signé qui il y a 2019 2020 au renouveler contrat il y a succès ou bien aux ananoga ndenge aux abo banal balobi ba peuple batala rayo na odo batala ngai ouais mon na ocho bisolo moko awa c'est lui qui est le maître des temps des circonstances c'est notre Dieu donc le quoi biso to bana nzambe tozaka na contrat moko na batu songolo pakala te mais contrat o yangai ezalaka kaka yangai na nzambe na ngai o yakela yo o yakelanga o yakela mokili o c'est-à-dire le quoi ya lobina on te que succès sili ponanga à combien plus forte raison que ngai na ke no tatu la que no succès sili donc on a vraiment muto ya biso bonga revoir moi muke maloba na ye donc nazali na kozala kaka pe na kozalaka soki nzambe nanga o yakelanga o na signé na ye contrat yo shwa machia alobi ke non Yanga Fier yo pe mananu mususu pe azona no place wana parce que toza na monde moko tout le monde est remplaçable quoi donc na cadre moko ya bongo wana na koloba eloko te na koya pe na loba nzambe nanga mutalobi soki bomoni ke succès zate so bomoni ke lo mo te zo salema parce que nzambe nanga lobi na pe mananu mutu mususu sa nini azona no place wana
Azona place na ya système ya donc benga nzamba roulage soit kanginzela lelo 11-13 p les cas et roulera na bo ya likambo etant ya temps do ya système escalier donc premier niveau deuxième niveau troisième niveau yi alobi ke asela mingi yo choix amashia wana seloyi comprendre ngote bato belé ba comprendre raté solo la bien donc eza eloko moko boy soki muto comprendre que na vie ningi na zabu na koleka. Et puis lobby soko leki oyoke la ba oba yesi ma jalousie parce que oyebi déjà que ça ba réalité moko boye ya vie mais le loba misuso mona donc alingite ya leka alingika kazala soko boni ma petit moko boye azo yala ba ndenge moko boye yazo tsemo ba kali moko boye poka ka yazala or même il freiner le quoi les lois ya nature tout le monde doit passer afin que l'autre reste en ligne aya ko remplacer tout ça dans monde ya remplacement donc c'est ça. Tout ça dans le monde de remplacement artiste. Bah tu n'as pas d'accord, tu n'as pas maman moko arrive mon zingazo, tu n'as lobby yanga fier, tout le monde est yanga fier, banzon zing belle stabilité na yo vraiment groupe PP oyo travail ka. Ozana groupe na yo ou bien ozo évoluer ka sima moto. Naza ko évoluer ka na sima ya moto, naza ko évoluer na sima ya moto, na pesi cordon ngai mbote président Papa Ogi, dans un groupe nouvelle génération de Papa Ogi, il a comme fondateur, coordonnateur, à Tikelangaï, place wana ya qui président, charge wana ya qui président. Donc qui dit que non jusqu'à présent, nazalanga na simamoto, yango moni batu mususu o ba yebinga balobaka vraiment ah bravo artiste parce que tout le monde a mingi ya wana kin, mingi ya wana Congo soki mutu, azaki simamoto, azita moi lupe mamukie, au moins atamusa ko linga banda ko mona muto yo, abimisa ye pamba au moins ndeti des fois que mususu ba okende so monika moi 3 personnes babele na nzela na kusaka na komi capable ya osala mouvement mon pas que osala mouvement komi ko nier place o ya uta mais yo jusqu'à présent ozo maintenir kaka oza toujours na présent na yo Guy donc je suis toujours là et puis totaka onzamba obongisa la bisolobi. Yanga fier Vaniga Bolelo président Guy Azate yanga fier comme leader à ce groupe à commission ya na kombo na alongoli babilo nyonso ya président Guy yanga fier atie ba donner na non na zapela makanisi ante nde na yebiso boyaza na kinte zana kinte mais groupe eza na charge na ngai donc nga mutu nazo coordonner tout na osala makambo tout mais azana arrêté donc ka pe osala ne yo lobi wana mais lokole eza groupe na ngate na zape na zape mutu ya ba jar wana te disons na botami na famille moko o ezali ya ba Christo. Ma mère m'a appris ya koyeba na kozala reconnaissant ma mère m'a appris ya koyeba ya ko respecter batu à prendre ngate que non na yeba ko zoksamité ma batu donc yango na vanda kaka na ba conseil ya maman na ngai donc maman Marceline Dinganga donc takoy pour ça le loko wana te au moins que non natikela ye groupe na ye que non ba que non te groupe comme yanga na changer ba coordonnées na changer ba biloko tout ba non e ko tikala ko sala mate ata mukolo mote ata mukolo mote yanga fier azana plateau solo bien journal lelo opposition secondaire biso 2020 eza ya mututu ozana besoin le émission solo la bien numéro za na belela vous allez sur les bienvenus ceux qui ont la deuxième numéro à 2020 émission solo la bien et vous allez bien parce que Cordo Bruno Kanza yende makambo itali mto gérer bisoto Cordo Bruno Kanza obosani makambo solo la kina mboka bapaya Cordo yanga faire aza déjà na kin olobaki yanga faire soko ye kin to kosala makambo moko makambo ngo ah Cordon na benga kaka vraiment Cordon Bruno ata yo mo solo la lobela ngako solo la Cordon ngati fidèle téléspectateur on ensemble aza comédien to koseka parce que bango sekisara batu rôle na yango na ye yana mokilika pa sekisara batu atanga koseka yango pa sekisara batu yanga fier toza ba congolais. Vous rappelez moi tant to bimara bimato kenda appelle Libanda. Outi pe Libanda en dans des semaines outi Cameroun Brazzaville Congo Kinshasa. Kenda ba production na compte ya groupe ou bien na compte ya nzonzing ndenge za la bino bobula bino pona bino nzonzing e compte ya mbongo koleka groupe. Pona biso pona yote pona ya bulo na bino bo préférer nzonzing ke o même groupe mobimbo ke nango.
ngai nakendaki ba affaire na nga moko privé, c'est-à-dire nakendaki ba production na nga moko privé, nakutani na mutu na nga moko abina nga ke non tala donc nakendaki te na compte ya groupe to compte ni songolo pakala, nakendaki makambo na nga moko privé. Mais makambo privé est recouté na circonstance wana. Au signala ki kolo groupe ke no kolo groupe caché mo bo pesa nga pona ki parcours, mais otaki artiste na koteni lo moko boye ba proposer nga boye na betango na ebité na sala ou pas. Ndenge boso la na ve ogi bien président Bambote Belé. Ouais. Oui, na nyonso na salaka na ebisaka ye même ba tournage ceux qui dans ba bengana ko na kende ko intervenir quelque part azalaka toujours informé donc yango azalaka pe fier na ngai pa yebi ke non likamne so yanga faire asalaka ayebisaka ngai donc wana kutu amitungisa manete yebi ke yanga faire avant déplacer yanga faire voir ça le loko moko boy ayebisaka donc na yebisaki coordonnateur na ngai ke papa nazana production moko nazana fête moko ya mariage ezana Cameroun na Douala fona kende ko prester kuna après kuna nde no kita susu na Kinkala na village moko kuna na Brazzaville pona kosala film moko oyo intitulé Kinkala ensemble na bande comme susu ya kuna pena ya Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ça film moko ça français lingala donc c'est ça. Yanga fier solo la bien et garde à archive. Les lots mamozolo ba oyo toko projeta kango un jour avec Joël Makese et na Romy leader donc toko projetant. Les lots na Congo Kinshasa et l'autre to bengela ke mingi to beta makambo ya artiste Chico Pololo otiko tika biso ba mes condoléances auto tika biso 2019 toi 2020. Mais il y a aussi choc ya makasi azaki masana yo bo joana ye bo bana osala pe makambo bele na ibanzonzing. Pourquoi bino ba artiste comédie bolinga était beaucoup ko bomana ka lokwa ovandika botali moninga po asome moi catch oyoki les jaloux obomira bo kapamba bo ba bino ba comédien na généraliser yo te na lui ba comédien yo mtu apprendre nga ba comédie baza ko bomana bango na bango yo mtu apprendre nga ina ebiango vraiment te. Mais Chico trentaine d'années jeune ka bongo avandika ka bolala la mukite ozomona te ki atanzambe mo ko boma mutu bongo. Oui, disons nazo kangamanelo moko que non c'est notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Bible le bili susu mutu moko te o azalaka mokonzi ya souffle na ye, c'est-à-dire tout comme pele loyo to sale mission le peut occuper en affaire azate tout comme le peut solo la bien pe azate, c'est-à-dire to ko condamner nanu batute mais to peut condamner nzambe te po bina ba circonstances sinon to kumisaka ye donc bisosko des fois to komi nango disons soki kaka ta mususu mutu moko akufi omona kaka ta mususu ba fanatique na biso balandaka biso ta mususu ba journaliste na biso omoni bolia lisusu ba comédien bolia lisusu na ebité ce qui est à la c'est-à-dire quoi à tout moment soki to bungisi ta mususu mutu na famille artistique et bimaka ke non binonde batu bolie binonde batu bobomi binonde batu bosali bodon pour la information na vraiment ngana zana ngana ngote na mutu ngo butolo ba ke non oh ba comédien bazo bomana bazo tela baninga malgré circonstances nous sengi to kumisa nzambe mais au fond de moi vraiment non sentir le coup là donc fox mo boizanga te pona koyoka sango ya liwa ya monstre d'art pour Loulou donc tout ça vraiment choqué. Baza vraiment choqué. Ba artiste comédien tout baza na choc. Ba perdre élément moko azala ki pièce rare. Kwa bane ko jouer rôle comme moko na Congo mobimba za ka yemoko. Azala ki yemoko donc to linga ki to kende soirée moko na Maroc na ye epsenga nga fiet. Tala nini moko na zui ba bisinga ke trophée moko zozelanga kuna na Maroc tant que artiste les plus imité de la RDC. Donc association moko ya ba congolais bazara na Maroc kuna ba pensa ki sérieux nde ba sela ke trophée moko ma bi ke non lokola ba tomber batanga itanga ki pe moi bactère na bango pe mususu ba bino yanga faire ngape na préféra ki to sala route wana ensemble na Maroc aux ala pe témoin ya trophée nanga lokola l'artiste le plus imité de la RDC donc souci passe vraiment donc passe ça vraiment makasi
donc mitema eza vraiment ya kozoka na ndenge ya osakana te. Mitema eza vraiment ya kozoka biso pe ba journaliste pe mitema eza ya kozoka ba Joël Makisi pe aza ya kozoka tozo comprendre te artiste est-ce que lelo to impengla ki to longona non to solo na makambo otaki artiste comédien wana plateau to bien sûr toi na matanga ba congolais tout au bali banda mboka toi na matanga neti maman la reine la patronne depuis Allemagne toi na matanga bana tout ya bundes ba congolais bana katia bundes à travers maman la reine la patronne omba bobaki mawizali ya artiste munene wa tu perdre. Est-ce que les lots bon na ba design ba mesena ko mono mingi ningo se déguisara papa au jour mingi ki papa ou imitara nani soit au pensaka ndenge kino lobby aux artistes comédiens au joueur neti nani po yo trop de ki papa mais les lots za pena jeune ba mono relax kino yanga fier pe azala bogar ou bandaka ko penser au bano jouer neti papa nini à l'époque ou apeso sentiment ya théâtre à l'époque disons na banda ko penser te nazala kaka nazala ndeti papa moko songolo to mpakala parce que zalaki moi ba posa moko boye zalaki non kati nanga mais tangu siko na ki ko jwa bato bakoka ko orienter ngai na musala yango aotaki ko ebisanga ba lobaka nanga disons que non chaque acteur ou pasteur journaliste tout na domaine tout o ya média esengaka mutu na mutu azala na idole na ye avant apé sa position na ye, c'est-à-dire mutu to azaka na idole na ye avant apé sa position na ye pour mokilisa nini et découvrir ye nde nazoyiba à l'époque nazalaka vraiment fanatique ya Coco Seigneur mon vieux na pesi mbote bisika zali Coco Seigneur à l'époque vraiment nazoyiba ngo nazalaka vraiment pe mwana muke dans la 6e primaire, je te dis 6e primaire à l'époque na manda ko imiter mais tellement zaki moi muke groupe nini ngo ba olinga tala mwana mo ya muke bomba l'exaye papa takuta ngo donc wala ko simba ka te daga noza la kala ba formation mais nga succès za leka la za ka papa mongo papa au fur et à mesure na nazo kota na ben ya masolo ya makamba ngoni na komi ko découvrir mauvais Charlie vu de loin na ko découvrir Yadie Sundiata na ko découvrir ba bidi papa bidi na pesi mbote bisika za Angola na ko découvrir ba papa Makaya donc tango siko ba vetito et tango siko na ko découvrir bango na bandaki na tamo na koma siko ko sélectionner le quoi 3 personnes na tchai bango kati na ngai c'est-à-dire na za Sundiata na za vetito na za vu de loin na coach si bango kati na ngai c'est-à-dire so na pesa makambu mutu azali banda amona image ya 3 personnes wana kati na ngai. Donc bangonde batu ba pesanga vraiment posa susu ya musala oyo bango vena batu ba pesinga vraiment donc ba envie wana ya kozala artiste et puis ti lelo ndenge na komi o nazali na koyi kozala ingrate envers ba ve wana na koyi kozala ingrate envers bango parce que baza pe parmi bato yo ba talisi biso nzela ke non artiste akoyi kosomba pe car na buloyo artiste akoyi ke pe poto car na buloyo akoko futi pe na pala bien car na buloyo donc c'est ça fidèle téléspectateur au biso nzela tozana papa yanga fier Jacques artiste a jouer ki papa boki ba idole na mais otaki solo la bien awa biso to lingande ki mona meso donc awa to lo baraka non oya lobby donc a réaliser yango artiste o imitara na bato o kotisa bato na kati na yo ata moi 2 ou 3 o imiter bango après yo moko siko na suka nde o msa couleur na yo otaki papa yanga fier to bandi na vina biso président Charlie vu de loin to banda wana après Sundiata après to gei na bidi lobby na ngami balo comme ni susto te 3 te yo moko 4e yo moko siko ba couleur yo ga bon ça va pas mal ça va 2 Charlie vu de loin beti pebilo a bidi via monyere beti après yo 3e kasi ngamu na sale classement na ba public bolo na biso na banda ba bon année donc 2020 tous en avons ensemble je voulais bien azolo bana yo o moni ngandenge na zariawa ah solo la go solo mambetali ouais t'es solo logo ya t'es solo baksa moi voler
ozomona babiloko lokola ba vieux penda nani lava okomi choko boye pourquoi lava TV mon ndenge za boye eza église ba prière ko église na binisa kana hydroquinone. Donc c'est un bon vieux après Charlie. Ouais, après ça ngapé ba conseil belé azapi parmi bato ba contribuer na ba conseil pour na carrière na ngai en tout cas na PCV Charlie Mbote président Charlie vu de loin Mbote bisika zali vraiment donc c'est ça. Tu n'es pas Vebidi Père Mouniere, idole ya bato balata Mouniere mingi Vebidi babon week-end place aux ali Mbote belé. Vebidi bisika zali na PCP Mbote pour l'instant ba imaginer imungongo eza bena bien té pour les litro na les litro donc kimi donc atamba la sima malasima kiboyo siko jeune boye ozalaka papa siko kilelo parce que Romy leader peut en a besoin c'est là aroyi nazan artiste nanga moko pe oyo azana besoin a kotia voix na kati ya studio pona koyembela artiste wa tout que so Romy leader yo sala no kiboyo après to ba ninde ni tozo voler ni émission malem bauti ko benga ngasikoyo sura bien bapanzi mama biloko nyoso yase mama ne binu na minute yo bapanzi ye biloko nyoso yase na minute yo biloko nyoso yase ya mama eza ya kopanza na ba papa ba shandar oyo nyoso tekaka na se eza ya kopanza na okanisa gini. Merci fidèle téléspectateur tout makambabo. Ça yo kanisa gini. C'était oya songe yo nini oya basi ya songe yo. Bapanzi ngo ya songe yo nini Kay talon. Talon muskope. Bapanzi ngo. Maman la reine la patrouille le makambabo suna sura bien te bazwa ngwapi. Faut c'est quand makam. Bapanzi biloko nyosa mama assez donc biloni papa ma papa na zanu ndenge batekaka na ba prince wana ba policier ba yakati ba mère pe bazaka ba teti fort donc yanga pe mère ba uti ko panja ba papa wana donc éparpillé donc biloko nyosa assez watandaka wana. Romy leader o ngazara artiste musicien qui comédien ndo c'est qui sabato mamba buna solo la bien sogi yote zo bango temps artiste toujours on a ban émission na banda kunebi baseki basepeli parce que Joel Makesinde 2020 au Marmetali yemuta simbi charge ya solo la bien na minute 11-13 bientôt bozongo na ba écran na bino et libanda mboka bozoyango artiste lelo 2020 bototi 2019 banani oyo monaki ki ba travailler bien ou travailler na bango ensemble bozra na relation bien na 2019 ou garder ba relation au côté na bango lelo na 2020 banani par rapport ya ba artiste ba collègue na ya ba artiste oyo bosolo la bien penage non oyo lianga fier so na besoin à coller ou ba benga na kaneti kondo polulu abandaki ke non mwana mai photo ke o en compagnie na Maroc pour que ça trouver na mais malheureusement kolope mazupe manaye lelo azaraye donc elilingi ya pamba na tikali bato 2020 ozo penser au travail na bango bien na monde art. Obinanga bato travailler qui bien 2019 obinanga sous bato 2019 bo travailler na bango ensemble bien de côté 2020 bo sapeka bien au travailler kaka na bango banani disons ce ko baka ko travailler kaka na bango ba misala to salaka et dépendaka na bato ba bengisa biso na ba film et na ba producteur puis na ba metteur en scène ba donc ko landisa ma 2019 na bato nyonso disons bato tout autre travail qui na bango ba travailler qui bien bazaki en forme et puis ceux qui kotanga peut-être ba misusu ba kombe ko kima mais on a yebi que mon frère Lianza papa Lianza li sofote petite sœur Yakati la star du moment Aïda Gladys yangande ko mobikisi 6 fois na PCP Mbote sikazali papa ya ba génération on était ensemble aussi na Bayamayo donc ba président Charlie donc papa Sundiata y a tant y a Nicole Bakata
ma grande sœur Gabrielle, donc baza tellement belé, donc maman Mousseka, Yapati, Melanga, donc ils sont tellement nombreuses, donc on a évité, donc baza vraiment belé, on va travailler qui en forme 2019 et puis j'espère que 2022 les sous, donc toko bosser sous ma casse pour na kotombola kaka bendele ya Arnabiso, donc et kende sous liboso. Et Kendel sur les boss, artiste comédien, bozana mawa. Président Konjo, to salaki mwani ni moko ya showbiz, to président Konjo, président JDK avec mon président Papa Ogi. Donc telaka lisanga ba président wana mais ba bendi yanga fier mo ba tiepe na kati wana. Pour la commission président pas cordon guide. Obi Pour la commission président et pas il y a cordon. C'est-à-dire eza pona bongo te mais bato la misatu ba fandi ba sali réunion na bango. Babi ceux qui 4 personnes ko bakisa mais ça ka yanga fier. C'est que vim ta branché qui. Na yebité. Nous sala ne mu de brancher ngai. Bon, so vivre mu ta brancher nga. Président si de kapaza na bana na président quand je passe dans la bas n'est pas ko brancher moko na bango passe à 4e mois mais pourquoi ils ont passé seulement yanga fier? Ça dit boulot. Ça dit boulot, ça dit boulot, ça dit boulot. Donc, fidèles téléspectateurs, cela bien tous en bien ensemble. 2021, le film 2019, notre tchang panzi à l'écart. N'est au travail kawana au taquet leader charge au président Ogi Apesayo. Au commis d'un film au CPLC 2020 déjà. Pour l'instant, nous avons 2 films déjà. 2 films maintenant on a commis. Donc, des films on a commis ça nous pembeni. Donc, nous avons là. So président nanga, disons coordonnateur nanga pesinga opportunité sur chakucha pièce na ko chango pe na groupe na biso et banda koleka awana kin et ce qui peut apesinga na opportunité te je crois que non et ko ke na ngambo ya njonjingi puis to ko tourner yango ensemble na ba professionnel ya Kinshasa ba professionnel ya Congo et puis écoute en internet. Et puis écoute en internet, yanga fier toujours mingi na matanga, artiste comédie ba na matanga. Il y a problème na réseaux sociaux. Arrivé à maman Olive Lembe na famille Pululu, na ndako na Congo mobimba wa komika ke maman Olive ayaki, ya ona linga na luka yo zala ki proche ya Pululu. Donc ozaki proche ya Pululu bubano zala na tout le temps. Siko maman Olive bandeko ba Holanda ba yeba ayaki na famille Pululu ko sala geste ou bien ayaki te pona réseaux sociaux na lembi bapel poto ba benga mabe ngai yango na baki na luka yanga fier po eza dernier voyage na mona bino boute Cameroun Brazzaville nde lelo yo Pululu la komi auto benge elilingi ya pambe bembe. Est-ce que vraiment maman Olive Lembe akitaki na résidence o Pululu la bandaki ko vanda ayaki ko sala quelque chose ndenga sala na bino ba comédien donc formation na kutu yo moto apprendre ngai réseaux sociaux donc et bardé de comme déjà bon on a habité sur ça réel sur où le côté maman vraiment c'est que maman akoya c'est que maman akoya le col a déjà le réseaux sociaux déjà et si bardé déjà c'est que maman peut harmonie déjà et akoya mais pour l'instant nous maman vraiment à comité et puis kaza maman boboto asungaka biso artiste mingi donc à tout moment où toujours ba problème maman yaka tout le monde qui na matanga pe ya président Mondoueri, le président Mondoueri ayaki tango ayaki et tout le monde qui donc tant pas oya na oya Pululu to remona pe kaka donc bande kona biso o ba monta ka ba makambo bande kona biso ba créer ka ba makambo sans que je ba information na source en tout cas bo sala ka yango te ça vraiment bien te et ezali vraiment bien te eza vraiment bien donc ngakutu na apprendre ngonde pa na yo na tikel po mona ngoteta na réseaux sociaux ndenge na kota ka ba nina ngawana donc na moni ngo nante donc après émission na oleka susu kuna na famille biologique peste tout ça na matanga kuna na kwa muntu na kitambo na ko kende susu ko zana ba information so ki ya solo mama ya ki mena ndemite tango mama le kaka bilembo tikala ka tango mama le kaka sango vraiment panzanaka donc mama le kaki il a vraiment que non mama ya ki pour l'instant non mama yete. Pour l'instant, maman a été ba collègue nanga ba journaliste, boutique ba montage ko bino ba tubo vivant na ba biloko internet. Donc ainsi ceux qui pour au liambongo ya monde journalisme, il faut que ça. Ba biloko 2020 na linyango te bino tout na télémeli bino.
11-13 ya aux marteau na mutu ils autant famille mij bon dimanche na bino bon week-end place aux ali Léonard mij vient nga mi service VO bon mi petit na yo ba mezo fongole belé mais au solo la te moi te yo attend 2020 yango ils a première émission à 2020 il faut pesa makambo pesi logo ozo logo petit na nga pe ema au fongoli bo na mema papa yanga fier to ya wana basa la promotion logo parce que bangonde na ba bisonde tozala ba solution na bino bozala makambu biso tozala ba solution artiste Verene na yolo bambote bele aibsanga son lelo ponepseke na yamba lelo aibsanga kena tuna yo est-ce que dernier voyage bokendaki na pololo ezala ki quand et na pays nini na province nini de voyage à Kinaye, banda mois de juin 2019. 2019, j'étais à Brazzaville, Kinkala et puis Pont Noir. Nandé to qui kozonga susu na kati ya Kinshasa. Ba souvenir nini au garder otaki artiste na artiste nde wana ko parcourir na ba marchand ba relation nini soit ba souvenir nini oyo obanda soki mona ta mutu moko azo imiter o se souvenir nango. Ouais, bah souvenir vraiment on a fait la chapeau on a payé vraiment on est à Bisika Zali bah souvenir on a zanango pour na monstre d'art ezaka ba conseil ouais bande ko pesanga tout moment to bande ki ko voyager na ye et puis na mutema na éviter to zalaka na biso to kutana na biso na biso ba artiste ndé to zalaka mais ezana batu misusu pa fongwa melayo mbala moko boye ezaka facilité ke abiso ke yanga faire oyebi yanga faire ndo zana otikalika na eloko moko boye donc soki panzani ka kuzogangisa mukili yanga faire ndenge zawana en tout cas ngapena na fanatique na yo donc ezaka facilité mais monstre d'art abanda ko lobananga yango za kité pona ko flatenga mais banda ko lobali kambo zo uta na kacha mutema na ye puis banzela tout banda ko tambola ceux qui disent koti aibike disent koti ate yanga fait to salabo donc za kité que non asala soki ndenge nini po yaza déjà pululu asala soki ndeni ponga na za yanga fier mais abanda ki ko donc non ebate nazana bolamu na ye babolamu na baka babolamu na ye belé et puis donc na ba moment o nga na passé na ye na tikali ko mona non mabe na été ne na tikali vraiment ko mona mabe na été tant que monstre d'art en tout cas molimo na epé makana kimia vraiment monstre d'art molimo na epé mana kimia famille mi service vient ngai mambo Italie na lo barara 2020 yango nyo c'est en marche tous ensemble na ba famille biologique ya pololo et famille restreinte nyoso ya ba artiste en tout cas na carte na ye na passeport na ye ndeo ya bashiko pololo azape moko ya bandoi comme le pe Jacques ndoi molimo na pe mana kimia Jacques et des fois na ba bitu na ba frontière bo pesa passeport bo ngwana la so bandi Jacques Pululu oh bino bozande bozabandeko donc ponga Jacques Pululu ye Jacques Pululu na kati ya ba mikanda na biso yaki penda moi kokokana vraiment nde mo yango yemo kalobaka yango pena makila na ngana etutana parce que tozo mema ba combo presque ndenge moko donc un vrai nom ya Pululu ezai combo ya art. Un vrai nom nae ezalaki Jacques nani yamboka kimi ekimi masore na pesa artiste Pululu molimo pe mana kimi ezanzela biso nyonso donc tolela na ba obazolela to simple na ba obasepela bino batu botule ba Noël na ba bonne année ba artiste comédie bazai na ba na matanga donc tilelo bazaka na matanga programme to kozango bientôt parce que ba artiste belé baza na studio ba rendre hommage na muninga na bango star ninge kaka yanga fier azobengae monstre d'art yanga fier imso cela bien comme na suka lelo ozana solo la bien. Pourquoi bino vous allez fier si vous avez une émission où vous pensez il faut ba journée c'est ba rapa na bino ezala ni non ndenge na bino bien qui art ozobanga moi
Bon, ça dépend. Moi, to yaka na ba vie artistique na ba famille artistique oyo. Eza na mutu autaka na éducation na ye na famille na ye bisika oyo akoleleli. Je comprends. Babylon mususu to affichaka na kati ya ba famille oyo artistique beaucoup plus ezalaka éducation ya muntu auti na famille na ende na uti koloba. Mususu ninga koleleli kolela na un sola donc ayeba ninga répondre batu ayeba ninga répondre batu te et batu mususu ba kolela bango ta mususu na ba fier na bango donc ezaka ça dépend ya mutu ndetinga iprevane ubenga tina utinda kuna tiki pale musika mais na ye ya na face ISP Gombe wa to fandi to sala na biso émission donc mutu mususu peta mususu na mo ane mo iboya te na obima na ngate ya na ote koloba lelo soki oza boye kosala fierté pour na bato baza boye po mondo eza mondia matakita ça dit o azana si wana azosala pe effort pour ça nini amata yo petango lobi bato bayoki o bayebi déjà o yo zali ba zapena pour ça bayoka muto non bayoka bien te tango yepe osala ke amata boye yo bandaki ko boakse ya te tango mususu solo la bien avec émission solo la bien pour yebi valeur na yete parce qu'on a yebi valeur ya solo la bien que non aza mutu premièrement lokolanga azana mai na makila lokolanga nzamba salinga na ba valeur moko c'est-à-dire na ko négliger te na ye mususu pa oyeba na ngote afai na me tangu lobi akomona kasili lobi akomona kazali sute e komi solo la bien za mabe benga nga su na émission no te mais abosa ni solo la bien abanda ko benga e Omona mutabongo bela obise ke émission na plateau de bateka ko signer ya mais na ngambo na Gombe abana yoyate mobise na plateau de bateka muta ko futa penda dans sukara ya gale ga émission po ba ye ba so actualité na ye moment ngo yango ya ko yeba na ko soigner ba relation moment ngo yango ya ko yeba na ko arranger parce que Bible na verset mo zolo ba que si je me trompe pas Proverbe 18 27 bien 27 18 le dit que non soigne ton figuier et tu en mangeras ses fruits. Vous comprenez? Soignez mbuma, soignez nzete na yo pour olia mbuma na yango. Relation, vous comprenez te makamo façon na okendele. Fidèle téléspectateur, yanga faire pe a Bible. Yanga fait ba bibi nonde na monde artistique nde kisi yanga na msusu charge pour la kokakite yanga na ki. Donc kisi na yebite ngana ndimana nga vraiment na kisite na ndimela ande kolonzambe parce que balobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit pe landaka nango tana mabemo te na sima akwasi na talela mutamukili akwasi na talela nganga akwasi na talela eloko songolo pakala donc ngapenda na longola na makanisa kisi wana na carrière na ngai donc même Nasima Samba, la fille à catalogue, na petite sœur na Abel Bolokumu. À chaque fois, so ba benginga à partir ya Canada, ta maman na bango mama gelti luce. Au monde ke panga yanga fait total yo, bilo no total mais ko simba ki cité pardon vraiment toi on a poussa na yo. Donc ba pesa nga ba conseil, même maman Stéphanie Djema, ba pesa nga vraiment ba conseil. Donc na olingate ba conseil na bango kende kaka inutilement boy donc na to ça vraiment mais mon père spirituel pasteur Christian Kaboulou une église fait de l'Éternel donc communauté des églises fait de l'Éternel pasteur Christian Kaboulou donc azalaka toujours on a pour nous tchatcha à mon Dieu qui est le maître des temps et des circonstances quoi donc soigne ton figuier et tu mangeras ses fruits. Fidèle téléspectateur masalanga gloire artistique na yolo oyoka makamuna ebisaki yoki no toya muna ebosolola ejokata oyete dans tous un artiste oza apera kine fort na ba collègue no oza rakine fort orotanga komba mutu apesa ko kanda pena souvent pena bobigi o pena ta benginga pena tsheba million no prester na ngana ete na monde art tanga kumonega esana ngo rien toi 2028 mama 2019 et au 2020 au tangi gaga na luka yepe ya tangi na sali réconciliation bo singa na bino ba pardon au moins tango tu na déjà question voilà bato ba yebinga ba ocha de ami sapi bo te donc nga vraiment na zaka na rankine ya bato te na zaka penda rankine te na yo za saint disons na zana nga sainte c'est quoi rankine na zana nga sainte mais na zaka ne rankine te
tonga rabaninga na mtikala pe kotonga ta baninga te ouais katalai na katalai ndede katalai sotonga ngezana katalai sotonga wallahi c'est-à-dire na nini na ndenga nini nazo atana moninga nazo atana ngai ba concentration ba boulot na ngandinga na bunike na dimisike ba panzi mama biloko ase cette fois-ci na obule okofiba okobalola nakubwaka na kati wa musicien wa musicien pona ba créole bana isa ya ba musicien non isa ba crite isa ba gag okobalola okofiba mususuni okobwaka na kati okobwaka libanda okobwaka na kati tokosala rapport ya PV ya c'est-à-dire ndio yebo ya ba PJ ndengo yebo peut-être tant okozonga faut ça la rapport et émission ya ja wana okay donc ngapende na zabo tamususu ne na ozonga bofana ça la rapport pesa na yaki émission na bisi pe président nga aba ba msubo ba bule ba biloko wana o ba sala kana ba insalite yango te c'est-à-dire na be mabatu nani tala ba place ligne na zomimela ba congolais zala ka ndesi na lobi okofiba muto azotala nga a pesi déjà position ne papa elikambo okofiba tandis que ngamoko na lobi yazo kanisa wana te siko fazela éclaircissement nanga mais ya zeli yango ta bande déjà moni jona impoli jona zapenda boye mais tandis que ngana bila ngoko fiba eza vitamine C mutazana ba pota na obligé na bisele faut fiba vitamine C au point bomayo ba pota weza na kati ya munoko na kobwaka libanda c'est-à-dire na kobwaka libanda to na kobwaka na kati na kobwaka libanda c'est discussion ya moi sina mobali na kobwaka libanda na kobwaka na kati c'est-à-dire matititi moi si lokola azaki ne mafumu bala ale bakwanga banini anga ko bwaka na poubelle na kacha poubelle moi ça tinde bwaka na ngota libanda lopango na bwaka libanda lopango tango yekanga mala terrasse wana lobi ma maladi ekomi oba konjiboya c'est-à-dire yango wana somona ke na kubwaka libanda na kubwaka na kati discussion wana et puis na eko éclaircir soki na bwaki yango libanda tango ekokanga mala banzela wana lobi bangongi baye ba shweshwe bana malaria komi bokomi bakonzi boya bakonzi ba mona pasi bakonzi ya Kongo ayebi même moi na mona mama boye moi makasi azoloba gouvernement tel biso na likamba moyo yo pardon mbula baseki bambule koma ekolanda na omena mutalo bamelako gouvernement lingi nini to sila pona nini azobetsa bambula boye pona nini asa gouvernement makama mbula vraiment tali gouvernement vraiment solo la bien veut maman non voilà vraiment pas vraiment c'est vraiment gouvernement vraiment makama mbula vraiment tali gouvernement vraiment tolingi zambete oui Église Dieu pouvoira depuis Maluku, Velanga Pasteur Jérôme place aux Ali, Pasteur Jérôme Kakou. Ma grand-mère déjà bien, Maman Ritz Kakou depuis Maluku et ma fille d'abord Emera Simunjinga. Ma bonne année donc 2022, le 12 janvier à Waza anniversaire nayo, que fille à papa, aujourd'hui banga visuel au thème mupanja papa pour bayi bagi yo fille à papa. Mambongo za bongo Joël azana a réalisango sa condition. Artiste, il me semble comme on a souka. Oui, qu'on peut ça, téléspectateurs, programme, ceux qui déjà isali ou bien ceux qui ont qui proposition, il y a président Masumu, il y a président Fiston Saïsaï, il y a président Vide Loin, il y a président la DSOB, il y a Anosanzo Pakosiko, il y a JP Masamba, à Salara, il y a Tokanisa, artiste. Programme, il y a Matang, il y a Polo le Chico, et Gobimakan, janvier, yango. Nous sommes même le mois de mars, ou bien programme est déjà établi. Non, je crois déjà, programme faut bima déjà, programme des choses bima déjà parce que na niveau ya famille et ça na batu misusu fa ki ba uta ba mboka misusu banoko ba papa kulutu pour azali mutu vraiment ya batu azaki parmi ba likondi ya famille faut ba ya ba fanda ba solola soki ba sololi ba pesi programme de ba kopesa papa Masumu ba komemango siko na niveau ya likolo na niveau likolo so ba tali ce programme ya famille artistique na famille biologique na ye ndesko ba ya osala programme moko soki programme wana ebimi nde ba kopona siko yo batu o ba kobanda koleka na ba émission pona kopesa ko annoncer ba programme wana je crois bientôt là déjà batu wana ba kozala déjà établi pour tout le monde te mutoza autorisé à koleka apesa ba programme parce que makambo ebele ko mona ba matanga ba artiste misusu ba comme sangolo ba commerce na bango maman Olivia qui déjà
déjà bisusu bakomi kokomisa ngo lowa bawenze na bango mo mutu mususu kuto musu bayeba na ko tona pululu ngo te aoyaka pululu master na ngai pululu da musupe ko to ba donc na yebite donc totika ba makambo na biso ba to sala ba loyenge Bible zolo ba bisika ya matanga eza bisika mo tozo ya pona tozwa leçon poto yebaka non oya alali wana azaki pe lokola ngana yo abande ko loba lokola ngana abande ko lia lokola ngana yo mais azali susu te c'est-à-dire lokola ya zate c'est que yo pe oza su te zanzela na biso tu à quoi c'est tout ça là ba tapage inutile à quoi c'est tout ça là ba aventure inutile na matanga ya mutu ozaki munene lokola Chico Pululu ndenge atiki biso donc kala mingi te programme ezobima déjà donc public ba fanatique na yenyoso ba koyeba na bango déjà bientôt là ceux qui ngapé na jeu programme tango papa masumu akotinda batu ba annoncer to le kaka na émission sur là bien to repérer les choses yango et tina ba réseaux sociaux batu ba koyeba déjà peuple congolais Congo Brazzaville Angola au besoin chance ya kolandaka artiste Pululu webaki azala quitté depuis 2019 au 2020 programme ekobima bientôt bozoa ba programme nyoso kaka ni miso solo bien et na ba collègue nyoso ba kozala na pona consister cérémonie wana ya Chico Pululu Jacques donc tous ana bien ensemble artiste yeyo wazana plateau yanga fier a journée tu papa mais lelo bote nende yango azalaka ni mobali kitoko bo inde bomone na plateau sola bien azalaka ni papa mukolo te zaka rôle oyo ya pona salaka isa yango wana bon week-end na bino tout bolanda biso maître place ozali na bigi mameza déjà bien maître noble na place des évoluer na bigi mameza déjà bien et Joël Makiesi artiste miso comme nasuka moi bambote ba salutation olanda malibanda mboka pe ana mboka na yo otaki congolais moi bambote ba salutation soit moi ba 2020 yango oso ntepe ba ve na bato yo ba soutenir yanga fier ouais ba meilleur ve na ngai ba lever le meilleur na mon grand frère propre ya nene wa Nzambi na Lille na mama katika lemba mama kati bambote na yo yango wana ba meilleur ve na yo na famille mobimba na pesi mote na Queen B balobi Beningimbi mama pasteur Beningimbi Queen B motema ya papa Boni Lutanga kuna na Afrique du Sud na pesi bino ba lever le meilleur bisike jamais bino Beningimbi salaka ndenge to sololaki Queen B balobi yonde mama pasteur salaka ndenge to sololaki na pesi lisusu ba lever le meilleur na ngai na matondo miezi na Katia France na pesi ba lever le meilleur ba bi 3 fois par an français matondo miezi na pesi mbote na Irlande pa ya Christian Milambo les mignons garçons ba lever le meilleur donc ba bonne année na yo vraiment bisiko zali kuna na Irlande na pesi mbote na maman sociale maman sociale ba bien vraiment maman c'est bien sauf flanté batu voilà vraiment maman sociale faut sourire pour maman jouer là quoi bon disons voilà apesa te mazaka maman sociale okay. Maman sociale maman Gelti Luce yoka comme maman Gelti Luce en direct du Canada na pesi susu mbote yona susu faut sourire ezala na yemoko la fille en catalogue moi yo apesa ka lumière bisika lumière ezate talaka Canada ezalaka déjà na lumière nango mais yepeso ka bimia bakisaka sur lumière na si masamba la fille en catalogue na pesi mbote na yemoko leki na yeti ba lever le meilleur Abel Bolokumu kana sucre donc papa yanga fier yeyo pesi langa pe merdi ba lever le meilleur na pesi ba lever le meilleur na ngai na mama Stéphanie Djema ba lobi mama na Nigi mama na Stegi na mama na Fagi donc yeba ne basangisa papa comme Guilain Kipulu na INSS archive ne tombera jamais papa Guilain Kipulu na motema na ye mama Stéphanie Kipulu Djema donc bambote vraiment ba spectateur ni nangu si la rate film à Jésus que si la solo bien mission na bino obozo qui chance ya Rolanda papa yanga fier Jacques wazaki na plateau solo bien journal lelo aux années 2020 ba o to continue ban to kumsara Nzambe lelo Pululu azate ali atonda rate yo boule sokole pa voisin otonda Nzambe azala na voisin te azala rai mo na paradis aboya bo no voisin ono relation alinga ngote asala relation na bato bayebi qui est relation. Merci fidèles téléspectateurs émission solo bien to komina suka ningira ezala na pesa merci na ba soutenir émission solo bien
kobana na maître na ngai waza de na place des évoluer na bigi makambo Italie azana yende makambo ba le bigi maître noble au PC logo na place des évoluer soye okokuta ye vient nga Peter ma CV la ba bonne année place aux Ali Obama ma CV la parfaite ma CV la petit junior fils ma CV là et sans oublier parfaite ma CV là aussi famille ma CV là Mobimba Peter ma CV là vient ngai maman Kadi Pemba et sans oublier église en kati moluku place pasteur Amora Zali pasteur Jérôme Marambetali balbiki yone makambo église Dieu pouvoira na maluku wana okiti na terre jaune okozala seul bienvenu moi cédé na maluku bana tout ya Brazzaville président Roga 2021 olbaki yo solo la bien 2019 ba mambo belé mais ngana lingna zala mutu ya liboso premier concert na Brazzaville il y a extra musique na zalana et ça bien yanga fier il se sera bien comme na suka oza comédien humoriste ou genre papa ou genre barole belé c'est qui c'est là bat nanda oyo ba yebi kino mutuka maman la reine la patronne na kati ya Allemagne femme mort ya bien mambetali na Allemagne c'est qui c'est là nga pona boka ra ipo yende makambo na so pesa conseiller kaka na batu nyonso oyo bandimilaka pasteur na ba église na bango saki ba mona tentation oyo satan meki pasteur na bango jour moko na ba parcours ndeko to tambola kaka eta 2 heures pemeni na surtout que na ngambo cimetière ya Kitambo miso pai na moni mi yibi moko mi bale ba yibi ba saki ya manga tala saki ya manga mi laisi ko ba memi na mituti moko memi koto yo moko memi sima bazokende biloko soki tolobi to kabolango libanda bato bakosala nini bakotimbela biso ke to yibi to kota na cimetière to kende ko kabola yango tango bakoti na entrée ya cimetière demanga ekoyi kaka na porte wala na entrée côté ya tombo moko wana bango ba pusha ni mwa muke ba fofiri mwa muke côté ya tombo moko ba tie ba manga na bango wana babandi ko kabola moko mibale misatu bazotanga yo moko ngape moko yo moko ngape moko mundimi moko ya kuicha utaki komela masanga na ye aza drink amelaka drinker kuita uti komela nini ngazo yaboye akomi pembeni wana ona suba na cimetière abandi ko suba kaka dikola tombo siko yayoka mingongo moko ezoloba na kati kuna 1 2 3 yeba kaka tanga likambo kuita esilaka mbara moko muta kuita yoki kaka bongo mbangu lokola église na bango zaka pembeni akia oyebisa pasteur na bango papa tena makambo na moni na yekote ya cimetière ya Kitamba tango nazosala pipi na yoka kaka bato ya kishi moko baboma batu siko bazotanga milimo batu na kati ya cimetière kuna pasteur tembe longo akosi yo kuti na yo le kaka allez tokenga moko nekende ko vérifier pasteur na mutakuti bayaka na cimetière te baye babandiko bendera siko yo mutakuta yo kali papa yo ka bango wana babandiko tanga ndende babandiko tanga ka bazo kote siko esilit kuna ndenge bando kabula esili siko muibi moko azuli kanisa bia lokola ba oyo ekoki to kaboli mibale mususu eza libanda tokende tozwa yango tokabola yango sikoyo entreta demanga muteko yaki wana siko pasteur na muyibi na bayike mibale mususu etika libanda pasteur agangi biso non te kufite biso to sana ba moye mbangu pasteur nzoka ezaki nango ba manga maman la reine la patronne marambango abuiso na solo la bientôt mo teke yo zo bango temps 2020 yango mambetali maramezana opesika loko zelo ndenga na lobaka e yo zo bango temps po bako maneti ngai artiste bo saleli pe pour le chanson surprise mo pezali na artiste nga ono bokola aza déjà kokola nga moko manager na ye manager olobian système 11-13 toujours dans 11-13 nana artiste na ono bengi Romy Leader ayemba parce que salelaki artiste auto kufa moi morceau mo boye tolongwane a toki na studio pe akene ko tia yango une place bino boyemba po yaza musicien bino boza ba comédien bo salaka art Romy Leader ça m'a mongo po solo bien soki olekinde ba yebi soki olekite ozotan Adrien Pazana muto gérer espace ya place des évoluer mambetali Romy Leader ko tena fier le wa wera chaque lingalo pese loko soloko mais yo za wera to ko de chapeau ngana Romy Leader artiste yo le cab ya le bandaka ka boya yo le cab ya le cab artiste yo beta be bonyoma na yo be pa ekangi pa le kongo ko mongo bina donc tout fait mabele lishi donc à votre soif karaté tozo kanga pe Congo artiste
Pululu akufi. Moi mon sumo ya 2 ou 3 minutes pour un artiste comédien autotika biso Chico Pululu azala ki cher rôle bana o jouer na Congo imitateur na non monete to ebité à la longue soki akoyi komona na yo yemba pour artiste azali souhaité. Ouais, et tant qu'artiste arrêtez puisque faut qu'aula mon artiste azali pe artiste comédien puis artiste musicien. Au moniteur les kambe koi et c'est un faut que ça union pour iloke kola. Chico Pululu azaki comédien o ayebana ki presque kin mobimba bayeba ki azaki cher azaki pe artiste mukomsu na kwazana ye ebzana ki Romi leader ngai fo ngai lokwa na yemba mukomsu esenga na yemba no ngabite Chico Pululu et tago artiste to yemba ka un jour Romi leader yemba minute sili likambo pasi na motema famille etikali na mawa mulongwa bana tiki na sima nanya kobokolo bango tolela Chico Pululu toleli yo papa yeye adie Chico Pululu kende Jacques Ngalo aleli Soli TV mawaye toleli ouais ça c'est Romi leader mes respects ouais. Yang affaire Mambetali appréciation Olélia. Ok, donc que Dieu nous fasse grâce, que le bon Dieu n'a pas si kaka mes sincères condoléances na maman Coco du côté les Ouazala qui donc moi si y a Chico Pululu n'a parlé donc pa forêt vo donc bana tout vraiment nzambe kaka joie na bango vraiment donc national le baté donc nzambe kaka chungara nzamba pesa kama makasi Cordo Bruno Kanza émission comme na suko bino tout ozo biso na nzela nazalaki na artiste comédien yanga fier wazalaki proche ba travailler mingi pena Pululu Romi leader pe ayaki consiste otaki artiste et musicien boyo ki vocal na sali yango parce que solo la bien nga solo na ba artiste ba bandi na zéro ba mata tellement ba musicien ba comédien bazala ba grand ndeto yeba bango pana nga ezala ba archive ni na garda rango lobi so ko migrant na benya tima peka na ozong sango remplacer à Zakari Baba c'est mon JL Jacques Lingol Mambetali bana tout ya ville province à Kinshasa Congo Brazzaville émission Isabino bon consommer on a YouTube so beti info 16 vous assurez les bienvenus émission comme na suka artiste en tout cas na sepeli ezamba sukati Olobi Romia bandana vocal wana donc OK no studio sikocha voix parce que na tiki pomba kuna studio ta pas zoya bazo cha bavoka ngade na cheka maloba tellement ko yemba moi passe na cheka maloba moko donc Romi leader à vous papa Molière député à cher à vous yemba ouais, merci artiste ngafia le rôle sengina na le sous-souhaiter que artiste Pululu famille etikali na mawa mulongwa bana tiki na sima nanya kobokolo bango tolela Chico Pululu toleli papa yeye adie chatele munde baleli jide dimba fenanganya ou noble golba la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Cocola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm, 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage